Olobate. Olobate. Yaka Pesanga makasi kono malamu Yesu Nazala komba masusu te na kobele Lokola kombo na yo Nazala komba masusu te Yesu na kobele na Yesu Mon pepe eleki makasi na banzela na ngai bibangombe eleki minai ya komata nakozanga te kobelela kombo na yo mpo nazwi yango fele na sekulusu kombo na yo Yesu na ngai epesaka makasi kombo moko te epesameli biso kombo moko te epesaka bana kombo moko te epesaka elevation ya nanga belela Yesu Satan zolinga kotikanga te alingi bibisa molenge na ngai nabeleli yo yokela ngai ndenge moyi eyokelaka yo nabeleli yo yokela ngai ndenge mai eyokelaka yo koma moko te epesameli biso koma moko te epesaka bana yananga Kombo na miso ya bato eza kombo na Yesu. Kombo na bela kabutu na moi Yesu. Eza kombo na Yesu. Kombo ezo komisa ngai bisika opona ngai
depuis l'éternité Yesu oza malamu nkolo lisungi ya malamu eyutaka epai na yo nkolo komisanga bisika ozolinga na kombo fandisanga na bakiti ozolinga na fanda okombona ekumisa aleluya ozali maloba na ngai ya kati nkolo kufa na yo echanzaki nyonso maloba na yo ya bosomi esali teke biso tokoma lelo bato nkolo koloba te nakoloba te eza mwa pasi parce que c'est une des personnes, c'est la première personne que j'ai appelée ma maman ici envers, c'est elle. Donc d'abord, sans papier, sans mon candidat. Non. Je suis très choqué. Désolé. Merci beaucoup, mon aka Passi. Ne bande ko bazan Passi vraiment bat ba ko lobate. Papa ko za na moi li loba ko loba. Ezaka Passi. Ezaka Passi. Maman que tu venais bien. Mais Ezaka na ba ba auto mingi zate. Kokate. Mes condoléances. Nous avons pas fait ça vraiment force. Douleur, douleur na biso nyonso. Force kaka yango na osenga bango bazala nango. Na bana batikali to bosana bango tina ba prière. Merci. Voilà, je suis la petite fille de Coco Narcisse. Je l'appelais Coco comme c'est ma grand-mère. Je suis vraiment très triste, très émue, mais je sais que bon, c'est la volonté de Dieu et Dieu fera grâce à nous qui sommes restés. Eza passé, bon, tout ça, bon, nous avons appelé ça, et mon copie a joué. Tout le monde a appelé le com. Ok. Bon, mon abato baza kokoka kolobate to kusani pe kote ba papa biso. Papa, shalom. Shalom. Pourquoi kozwa moi ba sentiment nini oza nango par rapport à événement? Ah, papa, il y a les sentiments tristesse monene. Tango zoka ba maman bazole la boye. Atoye bien te. Moi miso faut bimayo. So za mutu. Les a passé. Départ na yebaki kaka na mole mbala moko. Et la deuxième fois dans la serre mabele. Nzambe ayebi motema ndenge ezalaki na vie na ye. Nayebi ke ayambi bien. Merci. Merci beaucoup. Shalom maman. Oui, bonjour. Moi je suis ivoirienne, je suis de la Côte d'Ivoire. Mais l'équipe c'était comme mon maman, donc je suis venue pour la dernière fois. Mais j'ai très mal, je ne sais pas, moi je viens de l'Afrique. Je suis arrivé il y a seulement 6 jours et voilà, je suis arrivé à Puc. Voilà, Dieu m'a permis de l'accompagner à sa dernière demeure. Et je la remercie pour toutes les bonnes choses qu'elle a fait avec moi et elle va beaucoup me manquer. Et votre sentiment par rapport à l'événement? C'est douloureux. Vous voyez, on n'arrive même pas à partir du cimetière. Tellement que c'est difficile. Elle est partie comme ça. Sans même, on n'a même pas eu le temps de la... Moi personnellement, je n'ai pas eu le temps de la voir et tout. Je regrette beaucoup de ne l'avoir pas vue vivante quoi, dans ces derniers moments. Et je remercie le Seigneur de la prendre à ses côtés. Merci beaucoup. Merci. Bon, mon pasi nini mama tiki na mitema ya bato boza komona ndenge ni bato baza kolela mama na biso moto malamu bayebaka ye lolenge nini okoyeba moto malamu lolenge nini moto malamu koyeba ye lolenge nini eza kolakisa misala ya mama tanga azalaki na bomoi yango esindi bandeko balela ye boye biso bomoko ya mboka toza kolela na bango oyo baza kolela. Shalom mama. Oza komona bato bakoka koloba te pasi eza na mitema pasi eza vraiment na mitema. Shalom mama. Shalom papa. Mama ba sentiment ni boza yango par rapport ya liwa ya mama na biso? Ah papa toza na pasi makasi wana azalaki mama na biso mama ya boboto
abandaki kopimela mutu moko service te na kolamba na nyonso azali lelo atiki biso eza na biso mawa mingi me bon toa na nzela mosusu te tika ete molimo na ye pema na kimia. Papa eza mokana nzambe so osalobi likambo nde nakoki kolongola oyo nzambe alobi nzambe azwa lokumu alobi tokumisa ye na toute circonstance toza kokumisa ye topamboli ye azwa ye moko apesaki ye moko mpe azwi nkombo na ye kumbama eloko mosusu eza te nzambe azwa lokumu liloba ezali kaka liwa ezali moko na banzela oyo nkolo abongisa mpona tokutana na ye tozali kotombela toujours libota na bana na nzambe mpe libota biologique na ye bazala makasi bayika mpiko po ete nzela ezali mpona bato nyonso tosepeli ete nyonso leki na kimia nzambe azalaki na contrôle ya nyonso yango nde esali esengo na biso. Donc tout d'abord un grand merci à toutes les personnes qui sont venues soutenir la famille dans ce moment pénible pour accompagner notre mère, notre tante. Et les mots me manquent puisque à travers les moments difficiles qu'elle a pu passer et que nous devons passer dans la douleur et la tristesse. Et je remercie toute la communauté d'Anvers et de Belgique puisque nous venons de Paris. On a fait ce déplacement et être accueilli avec toute cette chaleur, avoir vu tout ce monde à l'église, ça donne vraiment chaud au cœur. Et pour l'avenir aussi, merci à toute la communauté qui nous a soutenus aussi. Il faut vraiment qu'on soit main dans la main puisque à travers des choses comme ça, on voit que s'entraider c'est très important, surtout qu'on vit loin de nos pays et que parfois, bon, les gens de nos familles se font enterrer ici, mais des fois il y a des problèmes de rapatriement aussi, c'est une réalité. Donc il est très important que vous aussi en Belgique vous restiez soudés. Et c'est une chose qui nous permettra d'avancer, c'est un exemple aussi pour les enfants qui viendront demain. Donc encore une fois merci, puisque les conditions météo il fait pas très beau aujourd'hui. Et de temps en temps, même ceux qui n'ont pas pu venir, c'est au cimetière d'Anvers ici. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais si vous avez une fleur à venir déposer un jour, en souvenir de la maman, n'hésitez surtout pas, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Laurent Mpala la tigresse, c'est ça, Laurent Mpala la tigresse. Derrière la caméra, derrière Bilili, JB d'Anvers, JB de la presse, sans oublier, ma mère chérie Faustine Mbongo. Ariette Mbombo, Babi Salon Ariette ne tombera jamais. Babi la bossa na kate, Babi Nassifwa qui a dit, Babi toza awa na matanga ya mama Narcisse. Dans la matanga maman Narcisse to uti enterrement siko to yé pour te poser quelques questions na biso na bayo baza awa bayo ba participer ki na mawa ya mama bayo balinga ki mama bayo baza na posa ya koloba babi toza toujours wana Anvers eza toujours pour na bino bayo bolanda biso. Babi mama moko azalaki boboto mama moko alingaki bana ye mama oyo ayamba bato tu bauta Kinshasa ayamba bango na motema boboto pona motema bosengo bana na ye pe batiki jamais ko soutenir ye balandi eti na matanga bazaki na cimetière skoto wana salle toyoko partager moi eloko ya kolia toyoko partager moi maloba ya suka bongo to kene na ko passer micro nanga na bayo tout baza na kata matanga bayo tout baza na posa ya koloba donc cameraman nanga tokota oui, non, pour ça, on papa na biso ya verse, ba pesa ba émotion na bango ba sentiment na bango, nde toyoko kutana na kati ya salle après enterrement. Bonjour papa. Bonjour. Ouais, na monyo na kati ya salle salle ngo ba beza pour na matanga. Donc ba émotion na eza comment na ba sentiment na yo, taki mama kufi babi mama o azaki bien pour na ba Anvers, ba émotion na ba sentiment na eza comment. Bon, o kufi azali sœur na biso et pas na nga appelé maman. Elle est presque même âge avec ma maman, ma défunte maman quoi. Bon, ça, maman monte fan ni bambou les belé. Ma souvenir c'est trop. Pour venir de fan ni bambou les belé. Donc elle saute pour te yebana bien, te yebana ya kati. Donc sœur, maman mon pena, te yebana mingi, te fan ne pe batembele. Donc na pas si pena bisengo to ça toujours na. Yangana moni lelo to yeb otika ina mkone asuka. Siko koyebisa nini na bana yo batikali na famille na ye. Donc on souhaiter bango ba mes condoléances comment parce que batutu bazana mawa. En tout cas pour la famille na ye puis pour la connaissance, ba mes condoléances kaka na courage. Et le retrait gara courage, yesa kei biso batotikali to yebaka kotambola bien na mukili. Puis to sala ra malamu.
malamu c'est le belé koleka mabe elo na lobaka ngo wana malamu ezala mingi mabe ezala muke. Bon, courage kaka na mes condoléances hein. Tozaka toujours wana na micro na biso bon moko mboka derrière la caméra Jubé d'Anvers. Donc on a bossé na raté. Papa na monio awa. Bonjour papa. Bonjour maman. Ouais, na monio awa deva sal na biso ya babi to yekolela mama. Touti kotika ye déjà to yekolela ye orolobani na bayo to ba Hollande biso na kata Anvers. Na bana na ye okoyebisa bango nini ba émotion na yo ba sentiment na ozana na ba ndeko nyonso donc ba courage bani po azaki vraiment ndeko na biso enga surtout donc toaki na groupe na biso toaki na moi eloko na biso mo kala moko to salaka donc ndenga kei atiki biso donc totika neti bana etike. Je reprends maman. Ouais, on peut se conseiller ni na batutu ya Anvers parce que tout le monde vraiment que Bembo sali plein quoi. Donc c'est kazaki maman malamu lobani pour na batutu bana. Conseil on a pesa donc biso tout zala donc na motema o ya zaki na. Pour zaki vraiment mutu moko oyo irréprochable. Omona. Bon, naza pe na mwanzela maman. OK, merci beaucoup Babi, laissez les morts enterrer leurs morts, tous les lana kufi. On est toujours là, toujours na carte Anvers. Merci beaucoup, Naza Souna invité la raille. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi c'est Thomas, c'est Coco, c'est ma Oma. Tu vois, Oma, elle nous a vu tous petits. Maintenant, vous voyez que ça, il n'en a plus d'ambiance dans la fête. Hein. Il faut remercier les gens qui sont là aujourd'hui. Il faut remercier les gens qui sont là, bien sûr. Merci pour les gens qui sont venus et tout équipés. Les restes on laisse entre les mains de Dieu et les restes encore quoi encore. Dommage qu'elle est partie, c'est triste qu'elle est partie maintenant, mais elle a fait beaucoup de bons trucs, et merci beaucoup, merci. Ok, merci beaucoup, hein, merci. Bien bon moni ayo ko remercier Batou, Azako Konaye, ayo ko remercier Batou tout va participer à l'enterrement. Donc bonjour ma maman. Bonjour. Ouais, maman tout monde yo awa liboso ya salle. Babi to lela na ba o bazo lela. Ouais. Babi laisser les morts enterrer leurs morts donc tozaka ba kufite ko tika maman na biso. Orolobani na bato tout va participer na mko lelo, bato tout bazali awa. Pour remercier bango nini okoyebisa bango nini donc conseil nini pour kopesa na ba o batikali parce que batebele bazolo ba n'importe quoi batebele pe bazolo ba kazaki mama mo malamu yo koloba na communauté na biso congolais nini pe na communauté Anvers nini. Bon eloko na osenga liboso merci mingi na Nzambe o a soutenir biso ko banda bana épreuve tolaki nango ya maladie tina ndenge tokomi na suka boye nazongisi matondo mingi na bato baye kolanda biso awa moni bibe bilela ona bazolela. Mama Leki c'est ma sœur. Mama Leki to benge Mama Leki azaki pona mutu nyonso abane kotika mutu te na tangwa pasi na tangwa bisengo azalaki toujours ko soutenir yango moni ye pe batu ba ye belé pona ye ozomona eloko tozo senga tozana bolingo nde bolingo eleki nyonso omoni bolingo zipaka makambe belé nazongisika matondo mingi na Nzambe et puis tozala bomoko surtout communauté na biso na Anvers sawa donc Nzambe oyo apesa biso Mama Leki ye moko azuye to sisa makambo eleka na kati na kimia batu bauti ebele ba Allemagne partout ba Canada pour na Mama Leki partout donc on a sengi merci mingi encore plus na communauté na biso ba congolais Nzambe azwa lokumu. Gloire à ton nom Seigneur Jésus-Christ, merci, amen. Amen maman nangai, amen. Babi tozaka toujours wana na kati ya matanga babi on est toujours ensemble chérie ou maman na Simayo Carole Zulu. Donc mes condoléances na yope. Donc sœur na yope à se reposer un peu na bonne santé, je te salue pour ça. Babi Chantal Bola sapé de Noël, Blanche Kabedi, Clara Jado, maman na Kendra autrement dit miracle. Donc na bonne sanité na ope sa Richana Lova Ilumbe Hiroshima babi shita sima babi bazo doka me ba ondi maté. Bonjour maman. Bonjour. Ouais maman to moni oliboso ya matanga awa to moni batebele okoloba nini pona bato ba été pe oko nana poso ko yeba ba émotion na yo na ba sentiment na yo en vis-à-vis ya matanga oyo okoyebisa bato nini. En tout cas tozali awa pona kolela Mama Leki oyo ya tiki biso. En tout cas mawa mingi oyo azaki na biso azali soute mais
eloko yango se toyeba yango nzambe aloba ete touta na mabele tozonga na mabele me kolonga ya ndeko pasi na nzoto me eza pena bongo. Donc tomoni ana matanga ya mama na biso babi ya mama moko azaki malamu. Donc toana poso koyeba ba émotion na yo, ba témoignage na yo, ba sentiment na yo en vis-à-vis ya matanga oyo. Napamboli nzambe naye kaka ko participer ndenge Bible ezoloba na biso tolela na ba o bazolela. Yango toye kolela na libota nzambe apesaki nzambe pe azwi ndenge Bible ezoloba na biso. Donc on est là nakoki kofortifier kaka peuple congolais na baoyo bakolanda biso ke nous qui êtes là de continuer à marcher avec la crainte de Dieu parce que oyo azalaki na biso pa tambola lokola biso lelo azali susu te totiki na se ya mabele biso totikali na bomoi totambola kaka na kobanga nzambe parce que nous sommes des pèlerins c'est cette terre de vivant toleki na eloko moko te so nzambe akopesa biso ba bonne santé ba bonne vie azosala ke tozala totambola tokonde kotambola na se ya moi. Donc voilà quoi, c'est ce que je voulais souhaiter au peuple congolais. Demeurons dans la crainte de Dieu parce que les yeux de Dieu sur ceux qui le craignent. Ok, merci beaucoup Maman Toussaint Babi. Maman Pasteur Nabiso et Anvers, Maman Toussaint. Bonjour maman. Bonjour. Tout le monde yo awa, perception ba émotion na yo, na ba sentiment na yo vis-à-vis ya matanga ya maman Nabiso. Comme on a eu maman Albertine Matondo, na vandi pika na Anvers, na za pika maman katia ba maman. Toye kolela o bazolela kwa Bible lobby, likambo likamza na tangu na yango. To na tangu ba kolela, to apela tangu ba kosepela. Lokola zaki likambaliwa bakima yango te. Yango na toza a pona kolela na baninga. Donc maman ngwaza maman lik na biso, tolinga ki mingi, to vanda ki na ye, maman moka malamu mingi, netinga na vanda na epinza. Na vanda ki na ye na yebe epa yebinga. Donc azaka mama donc aza mama to sepelaki koya kolela ye yango na toza wana foma nzambe abatela molimo na ye ape makana kimia ape makana ke parce que zali kamba biso nyonso toza to kimango te yango na foma to vandi kakao. Merci beaucoup maman. On dit laisser le mort enterrer l'air mort, tout ça toujours wana. Donc binomo bozo ka ba émotion na ba sentiment ya bato tout bazana kati ya matanga o ba participer na matanga ya mama. Donc na bo sanité toujours na pesa mbote na ngala ba o balinganga. Na zo bo santé groupe ya bomoko ya mboka. Na bosani binoté en direct des Suède. Na pesa mbote na mon bébé chéri Paris Biongo. Na bosani Deo Muzungu autrement dit Deo Grâce Babi Boss. On a continué à intervenir na biso to moni ba papa na biso ya Anvers Babi beaucoup de respect na bato babota biso. Donc to moni ba papa na matanga Babi bango baza ba doyen na biso ya Anvers. Donc biso to na biso ka bauta bango nde bayebi mama leki bien. Papa na obanda na yo, bonjour papa. Oui, bonjour. Ouais, bah biso yondo yebi vraiment maman leki bien pour yo vraiment au bandi Anvers. Donc bango kutu ba ya yondo bandi Anvers. Donc oui ça biso ba émotion na eza comment en vis-à-vis ya matanga oyo ba sentiment na yo yebisa biso expliquer biso communauté na biso ya Anvers et marchera comment par rapport ya ba matanga. Oui, en tout cas na Anvers awa toza penda na mou soki to perdre moko na biso en tout cas toyebana ka ko sangana ko sungana. Anvers amour eza makasi pona mutu nyonso. Oko esabiso mama leki azalaki koma parce que tomoni matanga ezalaka nango vraiment to sentir vraiment que mama leki aza mutu ya bato. Oko ebisa bato nyonso bazolanda biso koma mama leki azalaki ndenge nini azalaki koma abande ko vivre ndenge nini na bato tout baye kolanda elelo. Ouais, épreuve eza que omoni en tout cas baza ebelé. Et l'accès déjà qui est qualité à Moutouana. Donc, Aza Sero d'abord, personnellement, la linga qui est trop, parce qu'Azala qui est gentil, Azala aussi Kana Moutounionso. Vraiment, pour Nangaza qui est très important. Alors, séparation et Salinga passe, donc Aza vraiment triste, nous sommes Ok, merci papa. Oko, pesa conseil ni nabato tout bazana kati Anvers na communauté na biso. Conseil na repesa d'abord eza que bolingo régner entre biso. Et puis tokanga mana nzambe, ponga za mona nzambe. Tokanga mana nzambe pour na vie eloko nyo se comme la biso et pesa biso leçon. Donc leçon ezali to banda d'abord qu'on se préparer pour lobby et qu'on comme langa et qu'on comme la yo. Alors ce que se préparer
devant Nzambe, en tout cas tokende na kimia pe na esengo. Yango mutu nyonso c'est le bon moment. Problème est comme les biso été yaye, totel mako luka Nzambe. Ok, amen papa, merci beaucoup. Donc nous allons continuer toujours à intervenir dans ngai, na moni sou papa na ngai azali awa toujours le papa, babi respectons les papas. Donc bonjour papa. Bonjour maman. Ouais, na moni awa na kati ya salle oyo babi biso tout ekolela mama leki. Donc nous allons posa na ye ba émotion na yo, bien ba sentiment na yo ezakoma. En tout cas nana minga kolobate. Mama leki azaki na muto na kati ya bato. Azalaki mama ya kati ya ba mama côté ba jeune azalaki, côté ba maman azalaki, donc azalaki partout. Donc pour na 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 kolobate, a muto wa cher na kati na bomo na ngai. Na minute to bungisa ye e osala passe. Yo moko moni ndenge ebela bato baye pour la que aki malamu na bato. OK, merci. Na kati ya matanga ya mama leki babi bana envers to tikala toujours bana envers. Tozaka na kati envers na moni lambio de kandombe babi o papa o ya sa père babi tira matanga ka ko sapela ndenge mukite mama yanga e boboyi bosa mokili na yo. Bonjour papa là. Bonjour. Ouais papa na ngai na moni bosa matanga awa to yebite ba émotion za koma ba sentiment na yo ozo s'exprimer comment pour ebisa biso mama leki azalaki ndengeni. En tout cas mama leki azalaki ser moto fala ni na bamboko bata belé bon. Azalaki très gentil na biso nyonso tout moni mukile tondi boy po c'est kazaki gentil na biso quoi. Pour mukile soza gentil te ba tondi na boy te. En tout cas na cette période la présence aba na verse ni surtout ne bazali awa bon. C'est ça. Merci lambio de kandombe babi takas net na film babi merci beaucoup na ba etou balandaka Laurent Mpala la tigresse merci Nabino je vous remercie vraiment merci bisika tout partout dans le monde na Congo na Kin na Brazza partout dans le monde merci na ba yo tout balingaka merci na ba OP balingaka ité on est toujours là pour vous donc nazawana na travailler toujours na derrière la caméra na moni digi et na moni JV de la presse babi JV de la presse donc babi digi moment digital moment en direct de Suède babi yayo eratakate na bosanité Faustine Mbongo tozalaki wana pona matanga ya mama leki donc tokomi na suka donc merci beaucoup vraiment famille mobimba ya mama leki ba remercier bato tout ba participer pona enterrement ya mama na bango ba remercier bato tout ba yokozwa moi kopo moi kolia moi mikate bilora mike ba remercier bino merci beaucoup vraiment na bato tout balandaka biso merci beaucoup na bato tout balingaka bomoko ya mboka babi site o ya makasi yoka kombo bomoko ya mboka o ezo sangisa batu site o ezanga te na ba problème na ba communauté congolais tout o ezana kati Anvers o kakeza na kati ya Belgique merci beaucoup na ba o tout balingaka pe bomoko ya mboka merci la bino donc na pesi bino merci na famille ya mama leki o bandimi to sana bango interview merci na bato tout ba participer pour na matanga merci beaucoup to le labino ya trop. À la prochaine.
Koko na biswa kotongoma mabongo na se Totatori ozali nzambe Kozanga na ngai ozwi na ngai Ekoki te kolongola bonzambe na yo Ekoki te kobakisa bonzambe na yo te Ozali nzambe Totatori ozali nzambe I'm gonna tell you something because you don't know nothing. Bomoko ya Mboka is the only best site in the whole world for the Congolese community. If you don't like it, go home. Go home.